mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo wapi ndenge tomesana kokutana biso na bino esengweze yanga komona bandimi nyonso ya tokomo wapi awa toza toujours na palais de justice bote kolanda biso mikolo uti koleka toyaki koporter plainte to accompagner qui maître Frank Kilolo a porter plainte contre Ndeko Zakari Babaswe et c'est qui confirmation ya yemoko plaignant honorable Eliezer Tambwe le lieu le 12 tu ko accompagner yemoko Ndeko Eliezer pour confirmer plainte na makambu oyo Ndeko Zakari Babaswe la télévision contre ye tu awa na palais de justice télévision ezali ngonga maintenant ko senga bolanda bomona batu oyo Eliezer na bango banani pe ba accompagner Eliezer eza ba surprise bomona kuna papa Molière azali Ndeko Eliezer Ndeko Richard Tempête Fofana Didier Kikou Trésor Zolozolo JPS Bibi Kapinga bandoko ebele ba pandisa ko ba ko accompagner honorable pour être toyeba nani azana vraie vérité ya to senga procès il faut ça public ba caméra na biso to accompagner procès toyeba to tika pe na R morobo ya na zolo ba mikolo yo bela lokolo bela loboko kasko bela mutute parce que makambozo kana mboka na biso ngeza passe mingi tozo bunda pona mboka Congo mais ba miso bazo pona ba distraction ko distraire biso bona la boke binyo suni to ko sala on appelle des justice ko lelo le 12 mandat national. Les 12 jours où Ndeko Eliezer a confirmé plainte contre M. Zakari Babaswe. Tout le monde a accompagné, tout le tour. Et j'avais appris ça par la presse, Likamo Eliezer et Zakari. C'est très malheureux. Et bien, il faut na salango. Parce que au monde d'un côté, Eliezer a bien un papa Léon. Il a fait des années dans Zanaïe. De l'autre côté, Zakari a tapé l'équipe. En arrivé là, c'est pas bon. Eliezer n'a ébissio. En arrivé là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je tiens encore ici à rappeler à moi, papa Léon, Eliezer. C'est son droit. Il ne peut pas arriver à ce niveau ce qui était. Ce que je peux lui dire, essaye de te ressaisir. Un procès en diffamation na banani wana Eliezer à se ressaisir à Kamata. Je vais essayer. Je vais essayer, mais oui, que Tamboué n'est pas facile à gérer. Quand il s'agit de... c'est pas comme, mais il n'est pas facile à gérer quand il sait qu'il est dans son droit. Okay. Et je sais que maintenant, ici, il est dans son droit. Il est dans son droit. Mais il est très député. Il me semble que parfois, Azaro Bossana, pas non comme un niveau à député, on a tout ça liboué. Nous avons accompagné Bissikagnon et vice-versa quand c'était possible. Alors, se rabaisser, aller s'étaler. Donc, au moins, au fond de Zakari, il y a des députés. Mais ça se trouve pas dans Bassamba. Par contre, les immunités, je ne sais pas dans Bassamba, je sais que Zakari a conseillé Bassamba. Il est député. Député national. Mais vous entendez parler aujourd'hui de Kolobaka Kalangambo et honorable Eliezer, est-ce parce qu'il y a des députés ou au cas qui peut Koloba n'a pas honorable Zakari, pardon, honorable honoraire Zakari Babaswe, au batal ici 35 vidéos au basion au bas condensé, il y a ba insulte que ba insulte na kati ba que bino ba kinois les bozali ba et endroit ya revendre la kati ya République du Congo, République démocratique du Congo, topé Kolobé la Congo de votre côté. La même chose.
oyebi ozotanga 34 wana nakanisi nga nasali na Eliezer peut-être 400 au-delà de 400 émissions otosali biso mibale avandia na vandia 400 émissions obolobela Zakari te tozoba makambo nyonso moto lokola Zakari qui ignore nana ibi Zakari te allez moto lokola Daniel Saf maman eleki biloba loba oyebi na pokwa biso bavio oyo ekomaka WhatsApp natalaki parti moko ya réponse soi-disant il y a Zakari Barabaswe contre Eliezer. Je n'étais pas content. C'est bas, c'est vil, c'est sale, c'est la fausse sceptique. Biloko andingo wana boza bato ba personnalité boza mama osoyo kingai mama kamoto ya salité to ya bitumba ndingo wana ou bien akendeki na mwasi. J'essaie de me respecter en tant que tel. J'espère ndeki nanga Eliezer Tambwe azana kanda. Ok, papa Molière, oui. Papa Léon, oui. Tant oyo ya attaque Kulutu, oui. Député national. Oui. Tout oyo pour les Camboyo et comment na souka, tout ça solution na yango. Bino ba député na côté na bo sala nini. Attaque Kulutu. O sala penini. Je crois au moni na niveau na biso, tout ça la commission ambassage. Quand entre biso tozo kamatana. Zakaria est sous député té. A sous l'immunité té. Ye bakobenga il va s'entendre bakotourner comme tata na onani comme maman na onani d'accord mais pour na samba na muto a fundier il faut procédure l'endemain ça c'est il faut balongola Eliezer immunité na connaissance na ngai kamandambo ya droit on a zoloba on ne peut pas juger un député en fonction. Roger député en fonction député na fundi pour être moto messier wana moto wana question no kitoko Didier wana moto wana ça ce que ya samba na Eliezer il faudra Eliezer azonga na niveau na ya simple citoyen on ne peut et je répète et je confirme on ne peut pas prendre un député national vous vendez ici avec un civil à moins que ce que na période wana andima Ami Longola, titre, il y a député. Je ne sais pas si vous comprenez. Bakiozala kaka na niveau moko. Moko akiozala na likolo te. Ok, Eliezer aza na likolo ya Zakari Barabaswe. Na ndenge ya musala oyo toza kosala. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'un jour, il est kaki, à Longola pété na ya qui député. Na ko regretter mingi puisque musala oyo tosa yo bien. Bino so boye bien ngote. Na regretté mingi être comme un sommet Eliezer etikali nini pona amata likolo de tokolo ba aleki déjà un ministre c'est un député national aleki un ministre donc pour qui m'y écoute moi message fort repèse na bande côté baso dans biso siko pour qui m'y écoute yo take Kulutu député national kuna bozana conseil des sages bozana kuna na assemblée nationale moi pour qui m'y écoute liloba nini ko loba ba kongomani to ba kolanda osiko. Je vais vous avouer quelque chose. Zakari n'a pas le choix. Puisqu'il y a eu Maramba Lobby et Zaya Solo. Eliezer a 17h54. Maman a 58. Hein? Où est le problème? Ils ont montré. Il y a un inventaire qui montre. Hein? Ils ont montré. Et ça, il est de mon côté. Moto, normalement, je vais essayer de concilier. On a si la meilleure conciliation est belle. Safou avec Moukebaï. En tant que Kouloute, je vais respecter. Je vais essayer que Tambwe, Kamoa, atika na place. Style ya Zakari, Zakari a Rolandanga IP. Mais nana bosani style ya Zakari. Nana na monité, na misala nyonso ngana saina Tambwe, tozolika pa na kofinga batu. Na style na bango. Alors qu'on nous mettre de l'eau au moulin ya bateau ba fingaka Ami Longola atika la député national. Il nous reste 1 an et demi. Nazali contre des pénalisations ya délit ya ba journaliste. Bananga il faut pas continuer ba bango. Libertinage eleki. Injure eleki. Si nandambo ça se croit la liberté boza nango, tala ndenge boza ko déborder. Alors combien de fois qui va conseiller qui?
chacun doit rester digne. Et Malobassou n'a pas chuté. Je demande à Eliezer à se ressaisir. Pour arriver à ce niveau-là, on m'a bien 3 fois, parce que je connais le terrain. Je connais Eliezer. À Meka, ce n'est pas facile. À Meka, il faut se ressaisir. Je suis contre la dépénalisation. Il y a des lits de presse. Il faut éthique là. Et je me demande, c'est que c'est sac. Et ça, c'est sac, ce sac. C'est un sac. Hein? Vous savez que Tito Ndombi et Chantal Kanimbo, combien ils touchent par mois plus que les députés? Pas dans Nini, puisque le CESAC devait se saisir de ce dossier, mais le CESAC n'existe pas. La commission de censure, ça n'existe pas. Et la justice, je peux vous assurer que la justice, ça n'existe pas ici dans notre pays. Mais Babylone, on a déjà, un procureur de la République, il n'attend pas qu'on vienne lui déposer une plainte. Il se saisit lui-même d'office. Na likamboso qui infraction ezali. Boyoka ke basala kango. Basala kango lisusu te. Okoti boloko obimi boloko. Okoti boloko oza na lar na yo obimi ko banga boloko te. Kota na boloko. Hein, okobima mais yiba. C'est malheureux de le dire parce que c'est ce que nous vivons. Merci beaucoup. OK. Mais sengele bembo ka beba ke likamono so ezaka ne bandeli pesuka. Toye na parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Toye na honorable Eliezer Tamboyo Azali victime il y a ba propos désobligeants de la part yandeko Zakari Bababasu. Namboko yo tozo comprendre te. Donc ce qui oza na responsabilité moko na kati ya mboka esili olungwe mbala moko ko l'homme d'état. Ndeko wana ba propos atenaki ezali tellement grave à tel point que touchaki na intégrité physique ya honorable Eliezer Tambo. Kofinga, kolobele mabe, makamsutu koloba ote na caméra parce que dossier ezali na justice, ezali na caractère moko secret. Mais o esengeli boye ba que honorable Eliezer victime ya ba injure, ba menace même et puis ba imputation dommageable, ya pas rendeko Zakari Bababasu atikili kambote. Contrairement na ba médiation nyonso ezo yela ebutu moyi. Oh, Zakari Azali ko kutana na batu mususu même unité Grand Kasayen pour que ba ko jouer médiation à retirer plainte naie lui est déterminé parce que non seulement on est Ezali aye mais aussi ya ba électeur naie namboka otozolo ba état de droit tokoki ko tikate ke mutu a continuer ko se comporter na Tanzanie na jungle nde na yango moni toye awa na yemoko victime, honorable Eliezer, a confirmé plainte. Moukola Léo Tonde a confirmé plainte. Donc, Ndeko Zakari a déjà que match bandi, justice et zongisa mutu na mutu na badroit naï. Ok, justice. Ezali anani et puis ni ezali ko motiver yo surtout que ezali mettre avocat otoyebi na dossier ya mbuma. Yo kakande ozala ki na photo. Pourquoi seulement vous? Omoni Sergili ezali structure oyo ezali ko lutter contre l'impunité. Na katsa ba objectif à Sergili, tozali ko défendre pe toute personne dont ba droit na bango ezali violé, to ba foué. Notamment ezali bino ba journaliste, même au procureur général, même au konzambo que toute personne. Nde yango omoni ke honorable ayaki pe na katsa structure pour que ba o ezali comme ba intérêt na ye o est comme mise en cause, réputation na ye. Oyo ba BBC et pas Ndeko Zakari structure ozali ko défendre mutunyo surtout na kati mboka yé pas ali congolais lokola nde yango ayaki biso Sergili to monique makambo ayeli to interroger ba objectif na biso elongo bani nde yango to so accompagner ye voilà et sengelo we bekeza la bino ezala yo mama bibi soki oyepe na Sergili to défendre l'intérêt na yo. OK, pour défendre l'intérêt na to yaki awa ko déposer plainte lelo honorable ko confirmer to yeba siko troisième procédure ezani. Phase mususu ya olobela na caméra te. Totiki siko justice sala musala nango. Toboya olobanyo sono kite okoso mutu mususu akomi na Brazzaville, mutu mususu akoti na kati ya Bakuka, mutu mususu donc a s'échapper te na justice. Le reste bokoyeba lisusu. Ka tango tozo tane la kaka tongo lobi dimanche, lundi banyo na bozo nouvelle mususu. Oui, biso tozali na polémique wana ti wana za ba débat à niveau biso zali ba avocat
auto prêter serment to tangila en classe toza kuna te totika ye akoya ko répondre justice ezali thermomètre o mesiraka mutu nyonso surtout maintenant bino boko sepela bakotana na nzela to belecteur andeko Eliezer ba agresser ye asomala boloba nini akere milice non mais tant mutu aye na justice eza pona nini po ba remettre na badroit na ye makamwana toboya yango te ekoya moi mukesima yoyema mukesima parce que azali représentant ya peuple peuple ne ezali victime na ye mokope elongo table ronde koyemo sima toyena na justice emeka ko rétablir ye na badroit na ba soki makamwana ezala mbele to yate bato bakoya te liboso ya justice sima bo sali suneta masano Sergile sala masano te bon moi soki eza mokonzi ya Assemblée nationale moto asengi bokozonga simate biso tozo dépendre na yete biso zali structure à droit de l'homme mokonzi Assemblée nationale aza mokonzi na biso te biso zali na ba objectif na biso. Je crois que justice eleki nyonso yango nde ezongisaka batu na nzela pour que kimia ekote pote kimia ekote maître mais quand ko éclairci bandeko papa Léon Lemani ba awuti awa alobi boyi makambo bazokena ekosenga pe ba longola ndeko Eliezer humilité ba sama bena ndeko ba baswe est-ce que ça solo to makambo alobi wana alobi kaka palo te ndeko bu ayebi procédure te ya ba lever d'immunité ye nde azali plaignant ye aza accusé te lorsqu'on est plaignant makambo ba immunité zaladi il faut ndeko ameka ko revoir mwanda makamwana mais azali mutu nyonso congolais te ayeti aye ko funda ye azali victime bongo na yebita disposition ngo ya plaignant oyo aya na balongola ye ba immunité na yebi yango te so azolengo wapi. Vous savez, la décision de déposer la plainte émane de l'honorable Eliezer Tambwe. De la même manière que la décision du dépôt de la plainte est venue de l'honorable Eliezer, l'initiative pour le retrait de cette plainte ne peut venir que de lui. Tout dépend de sa volonté. Mais je dois vous avouer que le retrait de la plainte par la victime n'arrête pas la continuité de la procédure pénale. Parce que, vous, comme vous le savez bien, dans les dossiers de notre frère Ferdinand Kambere, le plaignant a retiré sa plainte. Mais comme le ministère public, qui est l'organe poursuivant, les témoins, la victime a déposé sa plainte. Dès que la victime dépose sa plainte, les dossiers ne lui concernent plus principalement. C'est l'État qui s'engage à travers le ministère public qui poursuit les culpés pour les préventions contenues dans la plainte. Et donc, même si l'honorable Eliezer retire la plainte aujourd'hui, tout dépendra du procureur général qui va apprécier l'opportunité de poursuivre ou non. Dans votre plainte, vous y avez annexé un flash disk contenant toute une litanie de vidéos. L'honorable Zakari Babasso a répondu pour dire qu'il a aussi des vidéos dans lesquelles l'honorable Eliezer Tambwe a aussi insulté. Vous savez, les droits d'accusé, c'est un droit constitutionnel. De la même manière que l'honorable Eliezer a usé de son droit pour pouvoir déposer la plainte contre l'honorable Honoré Zakari Babasso, c'est de la même manière, c'est son droit aussi de venir déposer la plainte contre l'honorable Eliezer s'il estime qu'il a été victime de certains faits. C'est son droit le plus légitime et même constitutionnellement garanti. On ne peut pas empêcher à un Congolais qui estime avoir été préjudicié par un comportement d'un député national que ce soit, même d'un président de la République, c'est son droit le plus légitime pour pouvoir venir à son tour déposer une plainte contre l'honorable Eliezer. Et même s'il revenait vers la voie du pardon, quelle sera votre réaction? La réaction ne sera pas mienne, c'est la réaction de l'honorable Eliezer. S'il veut pardonner aujourd'hui, il peut introduire son document de retrait de plainte, mais comme je vous avais dit précédemment, les retraits de la plainte n'arrêtent pas les poursuites contre Zakari Babasso. Oui, bandeko balandi ya tokombo be monenge zalaka. Na la kakibino to lebi toye awa pour la confirmation à plainte contre M. Zakari Babasso. Oye moko plaignant ndeko Eliezer Tambwe. La baki faut ya ko confirmer plainte na yemoko lelo le 12. To uti bo moni ndenge ya boy koloba. Ya koloba na tribunal. Boyoki ba avocat na ye ndenge ba lobby ba ko confirmer. Donc on est aki deuxième procédure. Première, tu as déposé la maître. Deuxième,
confirmation. Troisième, bayeba koloba te. Dans un état de droit, il faut y baquer état de droit ngo lobi pe nini. Nini peut ba congolais ba koloba te ba ka jisi tombola mboka Congo. Bande ko tuba ko landa. Ikoza la leso ba tu mususu ba mesana ko finga ba tu ya koloba ka biloba la ba télévision. Bayeba ke justice ya mboka ko sala musala nango. Droit ya mutu. Ko finga mutu, ko lo makama be ya mutu makambo longo bani te sur la télévision. Nenge bo keche premier lobaka biso ba panti sango to sala pe âge. Tade makambo to ko lobaka. To sala makambo so ko lobate tika te kimia kolonzambe ezana maboto na bino to kote mko malopi.